mona yango bisengo bango ba mona biso to mona ngote ya on doit comprendre que ce to sanganité to ça la force to koma beto na beto et kozala moi pasi parce que zalaka mingi. Pourquoi beto na beto lelo oyo parce que tozaki victime ya manipulation plus longtemps ya ba politiciens o bazali ke ba jeune bazwaka musala te soki ko misala ba komi ko kende ko luka ba leki ba makangu na bango mususu musika et combien ba recommandation mona ba jeune bazwa musala te alors ya wana ya on te ko comprendre que il faut ka to biso to ko makaka beto na beto po mona beto na beto koma na mukolo ya lelo e komi boye e bandi e botami na mbula oyo e botami na mbula oyo na makanisi kaka ya ko sangana toujours ya on to baiki ba jeune ke to sangana to za la beto na biso bomoko eza conscientisation ya jeunesse tant ba jeune baza conscientiser ba comprendre que mutu akoki kokabela yo chaque jour te or faut sala tant on mutu comprendre déjà eloko wana ce qui fait que mutu nyonso azo adhérer na on idée ya G8 ba jeune ya Congo central bazala considérer lokola ba jeune nyonso idée ya G8 ya wana ndenge ba jeune katange bazali nde baza considérer kuna ne ba jeune ba ne Congo pe bazala considérer donc idée ya wana tant que biso au moni partout ba jeune ba promouvoir ba on oka ba jeune akatanga ba kebo ba jeune akatanga bazu misala mais biso c'est comme na tourna biso to zwakate ya ngona moni tant nyonso to lobaka po ba reconnaître biso eza moi pasi pana biso to lobaka bambuta meza pasi po mona mbuta moko abimisa jeune moko o mona bena jeune ne Congo moko abimi ministre ba tcheye mais ezo salama pa baluba pa ba katange kuna tout et tout ezo salama baza na facilité wana yango biso to monité photo mi to rotika ba lobela biso te to lobaka po ba yoka biso ba leader promesa tozali ba leader maza mais tozana crise ya leadership atali atakutu ndenge tozana wana ba meme bazana leader batambola na mais awa tozana crise ya leadership